la vérité. Les autres compte numéro 1 en musique. Il y a Congo et Koza Nani. Fali non. Hein? Fali? Nani? Oh, mais non, on dirait la fin de l'émission. On dirait qu'il y a contre Fali ou Tony? Et on a contre. On a posé la question. Numéro 1 en musique. Il y a Congo Nani. Na swanaka. Grâce. Hein? Bah, vous autres ça l'émission. N'a respecté yo. Ponga la swanana de bordaka. Donc yo na Congo na ngolo ba numéro 1 de na Congo selon Bill Kiton. Pour abeti francophonie. Yom to ebsanga. Te bo selon yo kasinga na lobi Fali yo meto contredire ngai. Numéro 1 na Congo na pona yo na. Kasinga na tuni yo. Papa mbasi akufa na. Soko lobi Fali numéro 1 en musique. Mais on me demande oui au décourager nga. Nani? Te au décourager nga na regretter chemise à pembe na nga ya dochi gabana na fandi na émission na yo na kolo na nga Gucci, li papa na nga Louboutin mais ça que nanga fendi mais osolanga mabe walai tenga na tuni yo osolanga mabe ba Baptiste Mboka te osolanga mabe walai o pa problème na Fali non nga na Fali non Masolo la vérité. Contrat offert fela fongola ezap ezai makama contrat mais eza congophonie te papa eza francophonie c'est quelque chose où eza associé na mindele na ba congolais donc papa tu sais que tu eza associé na ba mindele balobi bien francophonie Masolo la vérité. Mona qui vient na biso Zakari alobi moi ba bêtise hein avec tout le respect na respectake makasi bat muso ba signer ki na poto bat muso ba signer na Congo yebisanga net ba sapero ba betaki wana ba sapero baza ezaki na critiquer bango te ba frère na biso bazaka na ndili na ba zui grâce au ya poto te do ba signer na Afrique. Masolo la vérité. Pourquoi ba benga faire les 28 parce que pour abeta les 4 pour abeta les 4 oui. Bon faire nini promotion ya salaki ya le 28 wana ke ba Gaulois nyoso baya na Stade Martyrs. Ko welisa moto chana bere Laura Tandas na Virginie Manganga tala bato ba pembeni batakala na batakala bataminene ba ser moko ba lekana to yebite soki bazaka na bana soki bana basi soki bana mibali soki baza ba lesbienne bango bale soki ba naebite tala déjà Masolo la vérité. Est-ce que tokolo balelo ba politicien mingi ya Congo baza na sima ya Fali? Te abotika ba jeko. Tango c'est kanga siliki ta. Non tu ma question. Grâce. Ah bino ba congolais voilà. Ba politicien belé ba na sima Fali. Mais pourquoi faut ba politicien baza na sima? Mais maintenant son talent. Oui que oyo salami pas faire ba be yango 12 ans. 12 années. Masolo la vérité. Laura Tendance ba sœur Virginie wana mutakala la takali sapato ayebi kutu Louboutin te sœur Virginie Louboutin ayebi yango na makolo te moi ça bonga moi Louboutin ba ma papa moko boye bakala ese ba ne liboso Masolo la vérité. Ko beta Stade Martyrs biso nyoso tongona vidéo exact vidéo era signé ah. Ya Fali ezali place à signer contrat quoi ya Fali place à signer contrat est-ce que Fali azana posa la sabine vidéo aza star international est-ce que azana posa la sabine vidéo que azo signé contrat non Masolo la vérité. On dit que comme jalousie comme makasi vraiment faire opérer de mawa azonete atangati nakubaka pembe na ceinture na ye yo na senti affaire oh mais na za ja petit night atira ka na ceinture au monde penza faire changer nanine hein nanine au monde Instagram ne ba abonné matata ah comment quoi Fali Masolo la vérité. comment se fait-il que un artiste à fond ozoa audace à publier le qu'on a ba fan non il faut que et loko ozoloba ozala vraiment au signer un contrat selon yo fait le bacha faire bacha place nini le 28 pour na nini le 28 amuta liboso ba benga kezaki ba nyana yebiso ke ngam non informé aza muta liboso te bacha le 28 pourquoi asali nini abeta wapi asala nini ana disque d'or nini ana contrat nini ana makambo nini Masolo la vérité. yembela nganzemo na pesi yo iPhone 14 zwa na bakiso bitabisi yembela ngai sous la vie de ma fille na juré moi na ngai na juré zwa ba téléphone na ngai zwa na juré moi na ngai na pesi yo ka 5 secondes question na nga grâce après Stade Martyrs ake ko sala nini ko luka faire ko na nini mais côté aza ghetto c'est normal bango na bango bataba ghetto bakutani eza na facilité Masolo la vérité.
Tango benga faire ghetto par rapport yani. Faire ça la casinine. Tout ça mais toi émission maïe. Les akina no stade de martyr. Des filles qui stade de martyr. Et après Abouki angwa balu sangwa ki. OK, d'accord. Abeti plein pour les kafali. OK, après ça ils sont nés. Dynastie Zoya volume 2. Mais moko déjà bima kité. On a un volume 2. OK. Na moko bimi na peso tangilanga na backslow isusu. Tangilanga dynastique, wana soki dynastique, tangilanga nzembo oyo omoni eza oyo yo kangi ata 1 minute na bakiso ba linette. Na subilo no nyonso grâce. Yemba 1 minute yembela nzemba dynastique soki dynastique. Marathon. Yemba 1 minute. Na subilo no nyonso. Sur la vie de ma fille soit yemba 1 minute na pesio. Yemba kas 1 minute voilà. Yemba kas 1 minute. Yemba 1 minute hein. Ngam na yambio. Pas solo la vérité. Nana kufi. Nabi mama ya Cindy akufi. Mais papa na kufa kino. Mama pe akufi les susu. Ah bon? Nantala ki ve mupa wa achaki na statue na kantaki zaki base non? Base na liwaya mutu grâce en tout cas bino mata. Pas solo la vérité. Yo na d'abord na Cindy bo na problème. Nga na uza problème ni na Cindy. Pourquoi simba? Nga na mukanda na nandaku na fanda na nandaku na poto mwana nga za française naza na mituka naza na wile toka tande na fandi boy na lati lubuta. Collant au goutika ngana bien c'est tous en ango. Na lati chemise à Dolce Gabbana. Lunettes et à marque française c'est trop marque italienne mais c'est trop cher. Au moins bracelet wa kaya pamba. 4500 €, c'est des 18 carats. T'as la chenette à monnaie. Sindala ta chenette à Mickey. Pas solo la vérité. Grâce. Aux assis que yoko vivre bien, même au vent dans la poto pour les Cindy de cœur. Mais oui, aux aventurés. Benga aventurer l'émission. Oui, oui, aux aventurés. Non, retirango. T'étais non retiré eux. Benga aventurer na TV. C'est pas bien. Non retiré Sindala kinga lo ba Sindala kinga na ndimango. Sinda vivre na sima kofi biloko to ya kofi. Nga na vivre na sima na nga moko. Olo ba muto vivre a respirer na pe ma kofi. Mais aux amutema mabe. A respirer na pe ma kofi. Et bon so kofi a pese biloko oli ate oli ande o kufachi. Pas solo la vérité. Bonjour, bonsoir partout, bonsoir Landabiso, grâce à 3xW Solo la vérité, grande chaîne, chaîne Mounene, Oyo, Ezanakati à Saint-Denis, on a kati à France, na Paris, Toro, Pesakabino, presque l'actualité, Union Suzoleka, na kati à monde, na République démocratique du Congo, na Brazzaville, pourquoi pas na Angola, pourquoi pas les États-Unis, pourquoi pas na Canada, Australie, na Chypre, Mamboka en Anyonso. Alors, les lots, toujours ma italien francophonie, ma francophonie, Oyo, Ezo qui est tellement nandenge moko. Il y a ma B ou comme à niveau il y a internet. Alors biro ya solo la vérité bazaki obligé il y a aussi l'appel pour tout solo na grâce la sexy. Bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup David Mombele, merci. Bonne santé. Ouais, santé bien Angolo Nzambe. Comment on boit moi na malamu grâce. Hein? Comme si on a moi na malamu. Oui, un peu timide mais bon. Yo timide. Biso ba para to banana na otuna ba na boni bébé Rachel, bébé star. Ah Rachel elle a très bien Angolo Nzambe, elle a très bien. Fallait que les mêmes vacances mais passeport n'angeza aussi là. Donc non, c'est la passeport faut ba États-Unis ça, ba Londres ça, ba Italie ça. Donc voilà, elle a très bien. D'accord. Alors, merci vraiment de répondre vraiment aux ambassades, ça la me répondre les lots pour tout mes kakukabola muke makambo Italie actualité. Donc voilà, tout ça on a 9e édition il y a francophonie où ils obota mbutu et ils obota makambo. C'est la photo qui c'est la comprendre ngoche papier bombi ba question pour che papier. Non comprendre natalate. Te yoko tate. Yo to ça ne émission. Ah d'accord, OK. Donc bombi ba question. Na bombi ba question, te ba question c'est pour les. Ya on a mais pour la mon oche papier oche photo. Photo? Te oyo papa biso ya Bostra. Ah. On église Bostra. Ya papa Charles. Mais toi ayeko ça ni na émission. Ah wa? Aza makamwa wasala neto vani ba makamwa wasala. Voilà. Nzamba za lokumu. Amen. Yo sambela wapi? Ngana sambelaka na bano sambela na pasteur Kirok. Donc par rapport à distance, na comment sambela côté Mege 30 à Memanga. Dis-moi qu'on a Mege. Ah, Mege mutamima yo. Oui. Ça fait déjà plus de 7 mois, 8 mois. Au sambela kuna. C'est très bien. En tout cas ko sambela eza bien grâce. 9e édition ya francophonie ezole kanakati ya mboka ya République démocratique du Congo. Ozotalango? Si Natala qui très bien, Nazaki vraiment concentré et toi que congolaise parce que ça eloko ezoleka na mboka
d'abord, je tiens d'abord à féliciter le président de la République, Papa Fati Béton. Namoni photo tikaye, monda oizo ya photo tikaye. C'est d'abord un président qui est jeune et puis un président ou akoli na poto. Azana ba idée. Et mon natali façon ba inno. Basali inauguration. Voilà, surtout voilà et vraiment namoni karambo kaka batu ba critique kapo so omoni ata même Angola et critique RDC ata même Congo Brazzaville et critique RDC de ba mona ngone mboka moko boy mon footiste tu vois donc mboka pas pandi ba lobaka ya bana na bana voilà mais quand même papa Tshisekedi a surprendre ba Congolais, tout le monde est d'accord asali loko moko boye non. Je me suis dit, est-ce que nous avons des photos, des vidéos, donc au moins pensa même na poto loko bongo ezalate. Donc à surprendre bateau, donc vraiment coup de chapeau derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Il y a moi c'est vraiment coup de chapeau. D'accord. Ça le loko bien vraiment. Merci vraiment. Alors côté musique, Kofongo la francophonie, ouverture nango, et c'est nga qui est l'artiste musicien Ferregola, il fallait Fongola yango le 28. Mais quelques jours seulement échangés, Fali Poupa, Moutifa Banda, Yépe Moutou, il faut clôturer. Otalaki? Contrat offert Fela Fongola, Ezab. Ezab ma contrat? Mais Eza congophonie, papa, Eza francophonie, c'est quelque chose où Eza associé na mindele na ba congolais. Donc papa tu sais que tu Eza associé na ba mindele, ba lobi bien francophonie. Eza congophonie, Eza francophonie. D'autant que kende ko prester na ba contrat na ba caché. Ba contrat on a grâce ba signé yango wapi? Awa na France ou bien ba signé on a Congo? Pour être honnête parce que tout le monde qui vient na biso Zakari a lobi moi ba bêtise avec tout le respect na respectaki makasi bat muso ba signé ki na poto bat muso ba signé na Congo. Yebisa net ba sapero ba betaki wana ba sapero wana baza ezaki na critiquer bango te ba frère na biso bazara na ndili na ba zui grâce au ya poto te do ba signé na Afrique do bat muso ba signé na Congo bat muso ba signé na Afrique na poto de net ba fali a signé qui n'est na poto. Non, voilà. Mais peut-être peut faire pas signer na kine parce que babenga ki Moutaliboso. Moutaliboso vidéo ezawap. Vidéo ezawap. Après combien de stade de Marti biso yoso tongona. Vidéo ezawap. Vidéo era signé. Il a fallu ezali place à signer contrat. Quoi? Il a fallu place à signer contrat. Est-ce qu'il fallait azana posa la sabine vidéo? Aza star international. Est-ce qu'azana posa la sabine vidéo que azo signé contrat non? Batuloko la bil qui tombe fait la biso place ba signer en Afrique wana pour bil signer na kin avec tout le respect je l'aime bien. Donc Fali il a pas besoin ya ko la bato. Fali a contrat wana 4 mois passés avant que tu faire écoute abeta so ki stade de martyr na ye. Fali il avait déjà signé bandakal avant que tu bino ba congolais boya na polémique Fali a signé ki. Mais pourquoi ba benga faire le 28? Parce que pour abeta les 4. Pour abeta les 4? Oui. Bon faire nini promotion ya salaki ya le 28 wana ke ba golo nyo sobaya na stade Martin. Ko welisa moto chana bere Laura Tandas na Virginie Manganga tala bato ba pembeni batakala na batakala bataminene ba ser moko ba lekana to yebite soki bazaka na bana soki bana basi soki bana mibali soki baza ba lesbienne bango bale soki ba na yebite tala déjà Olubina na ote affaire na BRR wana. Kasi bato otangi wana yote muntu tanga mna tangi. Kasi Laura Tendance ote NF RRT. Ah ouais. Oui, na Laura Tendance ba Sœur Virginie wana mutakala la takalip sapato ayebi kutu Louboutin te Sœur Virginie. Louboutin ayebi yango na makolo te. Moi ça bonga moi Louboutin. Ba ma papa moko boye bakala ese ba ne liboso. Tala bato baza entouré pas affaire. Mais au ce qu'on moni fali bato baza entouré et pas fali au mona ba jeune fille makambe changea au moni internet ba Instagram makambe mikolo comme mingi ba ba yango mingi ba jeune. Même moi je maîtrise pas trop. Vous comprenez? Mais faire aza entouré ya kanisi soka kangi photo atiki nzoto to libanda de professionnalisme yangwana. Non, professionnalisme yangwana te po libumeza mo munene. Tango kanga photo, sala moi sport ata une semaine au liate moi régime. Professionnalisme yango faut travailler. Au moni faire et logezo bomaye, il faut alongolana ne Laura, alongolana Tortine Virginie. Parce que ndeni ya akeka li solo kaka et pas ya papa francophonie, akeka li solo.
a signé tout contracté. Même pas la moko sur la vidéo que non le ngam non fongola ceux qui francophonie mais non au signé contracté li solo ya munoko ndenga no to sola to signé papier to sinto sa papier to solo la carte. Voilà. Comment se fait-il qu'un artiste à fond ose audace à publier le qu'on a fan non il faut que et le ose la vraiment au signer un contrat. Grâce. Okoloba makambo ka bongo te. Pourquoi via faire réseau comme on est via Yesu? Nande. Bazo bundisa ye Nana partout. bundisa. Bazo bundisa ye. Otali vena biso Zakari. Ba nyonso ba bêtise tout via nazo lo ba ondimate ke via na. Nana bundisi faire. Mais non, yo mozo mona te ke place ya ya. Nini nini ba kolongo la mutu. Ba tie les 4, il faut le ba tie héritier ba tie les 5, il faut le ba tie selon yo faut le ba tie faire ba tie place nini. Les 28. Pour na nini? Le 28 ans, mutali boso ba benga kezaki. Ba nyana yebiso ke ngam non informé aza mutali boso. Te ba tie le 28 pourquoi? Asali nini? Abeta wapi? Asala nini? Ana disque d'or nini? Ana contrat nini? Ana makambo nini? Ana asala nini? Ata même na Congo wana faire asala nini? Pour abeta le 28. Mindele baba no commenter concert wana ba yebi faire. Boni ba fantir ko tanto to sala émission ya ba mikolo au monde to fani boya wule to ka otala biso. Ya wuli etoka boss. Donc ya wuli to ka otala biso ambende ngeso otala biso Fiston et Banza otala biso. Barbara monsieur Mundele ya française wana. Asane. Après ko yemba na stade. Akena osala nini o réalisateur zo l'accepte ce photo. Akena osala nini ndako afere. Mais comment on est Barbara nan? Te pesanga ka ba de kombo. Barbara nan kombo ne. Omono zoluka. Eza Barbara nani. Omono En zoluka. tout cas qui même mais aza ghetto eza elokota. Aza elokota aza ghetto aza ba Mundele ma bo ba yemba na bango na ba métro aza elokota elle a une belle voix. Wana na boya ngote elle a une belle voix c'est bien. Mais aza elokota aza ghetto. Yembelanga nzembo Barbara wana ozoyeba nonte. Yembelanga nzembo na ye oyo yebi. Yembelanga nzembo. Na pesi yo iPhone 14 zwa. Na bakiso bitabisi. Yembelanga sous la vie de ma fille na juré moi nanga. Na juré zwa ba téléphone nanga. Zwa na juré moi nanga. Na pesi yo ka 5 secondes. Question nanga grâce. Après stade de Marty, ake ko sala nini ko mais luka faire pour la nini? Mais côté aza ghetto. C'est normal bango na bango bataba ghetto bakutani. Eza na facilité. Faire-t-il les lois zana ni ghetto ye moko ayebi. Tango benga faire ghetto par rapport yani. Faire sala kasinini. Tout ça mettons émission mayebi. Ezaki na no stade de Marty. Défi zaki stade de Marty. Et après abuki yango balu sangwa ki. OK, d'accord. Abeti plein koleka fali. OK, après asa isone. Dynastie zo ya volume 2. Mais moko déjà ebimaki te. On a un volume 2. Moko OK. Na moko ebimi na pesi otangilanga na backslow isusu. Tangilanga dynastique wana soki dynastique, tangilanga nzembo oyo omoni eza oyo yo kangi ata 1 minute na bakiso ba lunette. Na subilo no nyonso grâce. Yemba 1 minute yembelanga nzemba dynastique soki dynastique. Marathon. Yemba 1 minute. Na subilo no nyonso. Sur la vie de ma fille soit yemba 1 minute na pesi yo. Yemba kasi 1 minute voilà. Yemba kasi 1 minute. Yemba 1 minute hein. Ngam na yambi yo. Oh, mais na pesi yo faut répondre. Na pesi yo marathon. Na pesi yo marathon. Te marathon te na lobi yemba 1 minute. Yemba 1 minute. Omoni okangami. Nakangami te hein. Ngam na poser. Ti no kopesa osako na émission oyo. Ti no kopesa osako. Mabeni ni ofera sala pour lelo amona makambo bona kongo. Mabeni ni. O motaza soutenu par ma Denis. O mona ite avant concert alela ki ma Denis. Soutenu par nani? Oh, mais alela ki ma Denis pourquoi? Oui, que makambo ndezo ke nezo ke na ndenge et comme jalousie hein. Non ko sekate hein. Obito sa émission bata mayele ti. Ozo sekate. On a sekate. Ngai mono moi. Oui, que comme jalousie comme makasi vraiment. Faire opérer de mawa. Azonete atangati. Na kubara pembe na ceinture na ye. Yo na ceinture affaire. Oh, mais na za ja petit night. Atira ka na ceinture au monde penza faire changer. Nanine. Hein? Nanine. Au monde Instagram ne ba abonné ma tête. Ah comment quoi fali? So lingolo ba leo ba défaut ya faire ko zani. Faire et ala ndenga mabete. Faire alingi ko la trop. Alini. Il aime trop dormir. Mais azami si c'est fois là ti. Mais oui, mais si c'est fois zo repos, ngaku na lala ngana journaliste kutu me lala. Avant na ya être obenga na yo. Oui, ça na ko ni na bi grâce na lali. Tu retourner mission 14h.
Je dors. Oui. Mais oui. Faut botter là. Mais c'est fois là. Jusqu'à quelle heure tu dois dormir? Mais non, jusqu'à même 13h. Émission à 14h. Donc il faut la Voilà. 13h. Midi. Bah, midi 30, c'est bon. Hein? Mais je suis désolée si tu dors jusqu'à 12h, frère. Ah ouais? Il faut aller à désolée. Un homme doit de quoi fallait déjà 8h. De quoi Kofi que tu as mon colo, que tu Kofi un baobab que tu as la déjà 7h comme on le diable message. Tu peux pas dormir jusqu'à 12h, je suis désolée. Tout le monde qui fait la mingi. Faire la mingi, c'est faire vraiment même qu'on soit téléphone, c'est un problème. C'est un défaut déjà pour un artiste. Est-ce qu'ils sont obligés de nous que ce qu'on bingue faire un téléphone? Oh. Mais dans le showbiz des années, tout se passe maintenant quand on a téléphone. Des fois, tu n'es pas obligé de te déplacer, tout se passe par le téléphone. Téléphone est comme le quoi bureau, bah tu vas bien téléphone bureau nanga. Il faut y avoir un téléphone. Faire pas y avoir ça passe, il y a un faire y avoir ba contre belé. Faire arata ba contre belé par rapport na yemoko. Faire ce quoi banika ko lamga ka ne quoi fali ka quoi kofi 8h. Bon moi na makambe échanger belé. Et puis ce quoi tiki pe loko wana. Eloni. Faire année le mois salaka où il faut tika pour changer. Eloni. Le pas que c'est l'oni no il faut tika. Asa grand frère na yo lobi grand frère na non. Vous insistez pas nini. Tenga na tuni eloko nini fait de fois tika. Atika oyemba mingi, atika makambo. Koyema mingi. Ayemba trop bien. Atika koyema mingi. Mais Moussa ne yango la koyemba ti. Lelo soto compter numéro 1 na musique ya Congo iko za nani? Fali no. Hein? Fali? Nani? Oh mais na mon on dirait la fin de l'émission, on dirait yo a contre Fali autonome. Et nga la contre, nga na poser la question na tuni yo. Numéro 1 na musique ya Congo nani? Swanaka, omoninga na Swanaka. Grâce. Hein? Ba bosoto sa l'émission, na ngina respecter yo. Ponga na Swana na débordaka. Donc yo na Congo na ngolo ba numéro 1 de na Congo selon Bill Kiton. Pour abeti francophonie. Yo mto websanga. Te bo selon yo kasinga na lobi Fali yo meto contredire ngai. Numéro 1 na Congo na pona yo na. Kasinga na tuni yo. Papa mbasi akufa na. Soko lobi Fali numéro 1 na musique. On me be obi o décourager nga. Na nini? Te o décourager nga na regretter chemise a pembe na nga ya Dolce Gabbana na fani na émission na yo na kolo na nga Gucci, li papa na nga Louboutin mais sak na nga fendi mo osolanga mabe walai. Tenga na tuni yo. Osolanga mabe. Ba Baptiste Mboka. Te osolanga mabe walai. O pa kolo na Fali. Non, nga na Fali. Non. Mais pourquoi Zobo ya Fali alors? Na boy Fali te, na tout numéro 1 na musique nani. Mais pourquoi zo discuter nga lobi Fali? To comment discuter na plateau nga lobi Fali? Ça Fali papa. On nga discuter pour anini. D'accord. Fali a fongoli a okanga pe lisusu. Oui, a okanga makasi. Alpha Omega. Ah ouais. Au commencement était Fali et le dernier était Fali. Est-ce que toko lo balelo ba politicien mingi ya Congo baza na sima ya Fali? Te abotika basheko. Tant yo c'est quand même civilité. Tant on tourne la question. Grâce. Ah, bino ba congolais voilà. Ba politicien belé, ba na sima Fali. Mais pourquoi faut ba politicien baza na sima? Mais maintenant son talent. Oui que oyo salami pas faire ba be en 12 ans. 12 années. Na quartier la te ba la kisa ba Fali 12 te, Fali ayebi 12 te. Ba to ba bata 12 nde bata ba wenge. 12 ni ba sali. So lelo bazui Fali pour na ba critère ni. Mais c'est yo ki bibi te. Pesanga 1 minute ngana yembelo bibi. Yemela bibi kasi. Pour nga na pour voir, ya omo na imba te. Na pour voir. Na pour voir. Yemela bibi. Bibi pangos na telema. Réalisateur, à côté telema. Soit quoi aider biso s'il te plaît. Total non bibi yango. Ya telema na yoka total bibi malemi na ba micro. Kebo la telo côté na se ha. Boni kisongi ko. Ya songi tozan yo côté na se. Kanga liboso. Na bombi. Ouais, kanga liboso na telo côté. Yemba na yo na otala. Bibi. Bibi pangu sama ya biso lelengi. Bibi. Bibi oloki solo bisinga monoko ya chiluba. Voilà ça. Oki guno. Na embelio no. Oki goûter. En tout cas, to bima na francophonie wana. Ni no kolo bana Fali tango a clôturer. Parce que bientôt yem ta clôturer les sous. Asala ka bien kaka. Asala ngo bien de asala ngo ka bien. Asala ngo. J'ai confiance en lui, na benga kai moto à train. Donc asala ngo ka bien. Toi na confiance na yo.
D'accord. Oui, bien que maman a Cindy akufaki. Ah. Maman Cindy akufi. Napesi mbote na Freddy Makwa. Freddy Mukwa, vienanga Freddy Mukwa, vienanga ya Kati, Freddy Mukwa, na Ornella, mutema vienanga Guilain, et puis Erlema, na salon Villeneuve Saint-Georges, salon Damakesha. Salon Damakesha. Salon Damakesha, na Villeneuve Saint-Georges, 39 rue de Paris. Donc voilà, vienanga Freddy Mukwa, ayebi makambo. Ornella ya Guilain. Nana kufi. Nabi mama ya Cindy akufi. Mais papa n'a kufa kino. Maman pe akufi les sous. Ah bon? Nantala ki vient pa wa ataki na statue na kanta ki zaki base non. Base na liwaya mutu grâce en tout cas bino mata. Na Mais liwaya yo komanene. Nazo komelo ota. Nazo komelo ota. Oh ba ça reste lobika kamba mo yo komi. Nazo ono makambo ya pasi na o ndeko na biso Cindy asa nango mais yo zo son ko Michel. Kasi maintenant ça ne Cindy na téléphone te na numéro nete yo ngina ça ne ana Facebook te Snap te Instagram te yo meto ngina ça ne ana téléphone te o numéro ne. Mais oui, pourquoi pas? Ah numéro Cindy. Non zon kas na suka na présenter mes condos. Non présenter place ne. Ah pour représenter ba toi ta la haute. Te ana téléphone te o tala ngata. Te boy ba ta le monde entier ba ta la. Mais a ta la émission. Te azana téléphone te atala. A ta l'émission. Mais na téléphone ni ana téléphone te akota internet te. Ah. Aotala nini na yo aussi c'est énergie nanga ka pamba. So you viens nanga biso mo pa o azu numéro a Cindy atie na page na to bano présenter mes condoléances pour muta kufi to présenter problème était mais boya otala nete ça sert à rien. Oui que on muta mabe hein. Oh. On muta mabe vraiment. O lobi o pesa nga numéro na eti. Non passer mes condoléances problème mais ça mais pour boy na lingi na c'est énergie te pour na bi Cindy aza na téléphone te akota YouTube te tala ko to Cindy ayebi nenga te maintenant na ke pose présenter mes condoléances ne. Yo na d'abord na Cindy bo na problème ni. Nga na za problème ni na Cindy. Pourquoi simba ate? Nga na mukanda na nandaku na fanda na nandaku na poto mwana nga za française na za na mituka na za na wile toka tande na fandi boy na lati lubuta. Collant au Gucci kangana bien c'est tout ça nango na la chemise à Dolce Gabbana lunettes et ça marque française c'est trop marque italienne mais c'est trop cher au moins bracelet wa kaya pamba 4500 €, c'est des 18 carats ta la chenette à monnaie sindala ta ba chenette à Mickey grâce aux assis que yoko vivre bien même au vendre na poto ko le Cindy de cœur mais oui aux aventurer benga aventurer l'émission oui bi koza aventurer non retirer ngo tete na retirer te benga aventurer na TV c'est pas bien retirer Cindy kinga oloba Cindy kinga na ndimango Cindy vivre na sima kofi biloko to ya kofi nga la vivre na sima na nga moko oloba muto o vivre o respirer na pe ma kofi mais oza mutema mabe a respirer na pe ma kofi et bon so kofi apese biloko olia te olia ndeni okufati mais tonga yebisanga nde na zabo na okota na olia biloko na nga ezela ngai fo nga la sa ba course nde na kota e Gucci nga mo na koti Gucci na sombi kola oyo ezate ko muta kote nga Gucci te je vis en Europe je suis européenne na mukanda na bien na likolo nango wile toka leki kofi j'assume mes propos wile toka leki kofi lo minde na mbongo musika kofi pa yebe yango po kofi abeta matolo pa ya wile toka OK oui ba makamolo ba mais j'assume mes propos. Ah ouais. Kofi wile toka aleki kofi lo minde na mbongo musika maintenant na wile toka yo lo ba maintenant Cindy o dépend na kofi koli ya mai nyoso tu kofi relation nyoza kana na wile toka otiki kofi comme wile toka apa kozala leki voilà papa na pesi ma Claudia Mbote moi ça boya choko penza mwana mokonzi. Voilà. Voilà, moi, on a dit bosso, il y a voulu toka. Je suis sa fille, oui. Ah ouais. Oui, je suis la fille de Claudia Sasso. Je suis sa première fille. Au moins, on était temps à Kenya Braza, non, ça n'a mis toka, papa, n'a biso, n'a pas chauffeur, n'a pas garde du corps. Parce que je suis la première fille de voulu toka. Otalaki, ba musicien a hérité, ba saki accident, na Guinée? Oui, Natalaki, na sola qui n'a ouata avant-hier. Na sola qui n'a fortifié qui est caca. Ponga pa ko fo ponga kabana ngata pa ko fortifier non ça soni. O yo kabate. Nakabate makasi. O kabate pon. Ozo éducation na tebeni. O kabate. Nakabate makasi. Mbongo. Nzoto quand même o kabana o. Te.
nga beta ata ba 7 mois na balala anga te. Yo. Oui. C'est que l'inko kabate. Nyoso na kaba j'aime pas que partager. Ou bien on y a kabango gratuité. Nzoto. Mais mon ba nanga azwa gratuite. Et bon on a pesa que na sala que ça un bon temps. Yo za mobali. Te nazana yo nana David Mombele. Bande kwe o mobali na ngai. Ça t'arrange? Donc moi c'est kitoko boy azanga libumu. Moi c'est aboya bien boy bébé toka boy. Pour na yo ndenge moni nga la fin na plateau non. Na ye sans maquillage. Je suis naturel, frère. Na te le ko ba fille ba tiaka ba fond de teint belé. Na te ni babenga ni soki ni fond de teint. OK? Na te soki ni maquillage. Na ye ka mobima mobesu na fandi na plateau non. Je suis une très belle femme. Je me cache pas derrière les maquillages. Moi c'est Afanda. Na lamuki na tongo mobala bi eh tu es belle, elle est belle telema. Nga za la belle na naturel, même ba frère na nga balinga nga na naturel parce que je suis belle. C'est ça une femme, la beauté congolaise, femme africaine. C'est moi. Son na latio liputara na kanya onka moi likolo kaka na sengle mon kwa musinga mukebo sans soutien. Na salon na oleka yo au télématé. Na tema pourquoi? Hein? Nga te matin. Yo télématé. Nga te matin. OK. Grâce. D'accord, au télématé. Grâce. Oyebelo bat nyos ba ka mwata ngolo ba ke osana mobali. Obani makambo kala. Mais yo lingi na ya na yeboye na émission na bino na banolo ba que j'ai pas un homme. Mungala ya ka ate na internet na kolela na luka mibali. C'est pas mes habitudes. Na ndumbata. Naza ndumbate. Jamais eyelanga même d'esprit. Oh naza na mobali te non. Wana na kosi makasi yo po yebi que grâce à kosa makasi wana se na yeko sa ki monde na yeko luka mibali j'ai pas besoin na héros na on la montre na héros libale ya kan pona yo nga za déjà femme mariée mon ate na za déjà mariée o ana na ngwezo diembele osi ya nani avoye mission mige nala tango ça fait des années mais ce qu'on lata na lata yango o bato ba mona ni photo ni ça fait des années ni papa cérémonie ya mwana komi kutu tala musapi bozwa kota musapi ndenge e komi mukie bongo lata baka lukuta papa botala tala musapi komi oui na moni mais oui ça fait des années je mets ça ozo lata ngo siko mobali ayebani te mais sindo e mobali nae nani sindo e mobali sindi mais elle est mariée soi-disant entre guillemets Sindia Bala hein Sindia Bala mais elle a tapé alliance. Mais pour nous ngezali pourquoi kolata alliance na musapi oyo mobali atie yo te lati na ndenge na yo papa mwana nanga bato ba yebiete na ka jamais koloba makamba papa mwana papa mwana bala yo te hein papa mwana bala yo te apesanga diamant mais nayaka ko présenter awate je viens pas parler de lui les gens ne connaissent pas je le mets pas ni sur Facebook ni sur mes réseaux sociaux OK yeo bozane siko na lobby kaka copain na ngai na koyate na koloba bazwanga ba botolanga trop mibale yo trop na kwa mina internet ambo banzwinga trop so na bano tango yo kelanga ndeko no mwawa bazwinga ba kim bazwinga trop bazyo nani otangi ko mwana ndoki otangi nani bazyo ya kim tika kim watu kimia a préparé bilamba ya nango pari tika kimia bazyo ya kim oleketa kim ti lelo ha na reketaka ete oleketa kim makasi non pas du tout ah ouais pas du tout oui parce que vandi kimia ozo mobali vraiment chona ndako apa makamu yo salaka oh dona kimete te oza kimia te mais ouais gentil te wa kimia te tala mikolo qui semaine c'est là gardez David tu sais Pesa-moi une minute pardon je vais parler aux ezana katia motema vas-y loba grâce mbizi ya internet eza grâce mbizi na yena émission non je peux pas être froide bat balinganga te na nazana ba problème pe naza moto nazana ba problème de fois na copain nga pe benda bika pe mais na oya ko laksa tristesse moi je présente la joie tout autour de moi même bato baza abonné na snap nanga ba yebi que tout le jour na sekaka OK donc na profiter pe na pesa snap nanga GM Mbizi 2023 G Mbizi 2023 wana snap nanga tous les jours na sekaka grâce Mbizi ba réseaux sociaux eza grâce Mbizi mosusu grâce Mbizi
y a réseaux sociaux et pas na biso naza Armande yebisanga na kenda boîte te kanga obengi sereste na mela masanga te moni whisky na yebi gwa whisky te par exemple ka whisky na yebi gwa whisky te na koko mela par exemple champagne oui verre moko 2 verres parce que to bimaka na kenda ba des fois ba place faut bâtir langa ba champagne je peux pas voilà mais na mela verre moko 2 verres 3 verres wana isusunga te na bikenda boîte te ba makamba bang omona ngana banganda ba Paris zala clair toi na caméra zala clair et côté nous a discipliné côté kuna omona na raté mais zala papa te papa edenga sunga ngai na kenda ba makamba ba Paris te na kenda ba terre te na ken so na ke peut-être cop benga mais place tout ezana mbongo te na kenda na ngati j'aime trop l'argent yango na kabate OK donc na kenda ba boîte na mela masanga te na ko mela par exemple moi 20 ndé par contre hein na ko somba bouteille moko esalinga une semaine andako parce que j'ai des problèmes pour na rolia donc na mela moi 20 moi car ya verre pour écreuser nga libumu parce que j'ai des problèmes ya kolia donc na mela cigarette te na yebi diamba te na yoka sola diamba et pas ya te sona lobby na bombo baté et pas musicien yo tika ngala na lobaté non lobazo utala motema tika ngana nu tika ngai donc na yoka sola ya diamba et pas ya des garçons mon boy pour na citer moi comme musicien pour na éducation moi comme moto normal vous comprenez mais nga moko na yebi sola diamba te na vinanga ça veut dire que je suis une fille sérieuse grâce mise à internet c'est autre chose chez moi na bimate au moins de non c'est émission na ba gouti na nga na kelo kwa gizengi na kenda ko na longoli na fani na ndako na bimasi ya un travail s'il y a quelque chose je sors na zalaka na ndako na mwana nga ngande na c'est resté ba fille ebelo mona na Paris ba tchel ba femme mariée so na tango ka moko kaka zondo ekwe nzondo ba bengango nzondo ekwe mais au mona ya la tama puta za sérieuse mais une femme mariée tiel tiele ça comme on appelle ce bango ozo comprendre non ka bango wana kana ba milange ba whisky mwana mwasi kaka bango wana pa ba vero ba bango wana kaka bango kaka pa ba mimiti kaka bango wana bete ba fille wana baza sérieuse que grâce mbisi boni ba aventure ko moi je suis sérieuse nga mi bal tout ba bimananga tango ya premier jour po ya okota kende ye moko otubela loba moi siko parce que moi je passe ma vie à préparer nga lamba 2 fois par jour tous les jours nzamba kela ya distraction nanga ko sala ndako na kolamba vous comprenez maintenant nga inde na c'est resté mettez ba tcheles o ba marié wana ba tcheles mais ba bazana ba bibali na ndako mais oui mibali na ndako sala tcheles nga kutu na célibataire tanga sala 7 mois na ofungula makolo te ne na so no boye hein yo oui nzamba zo molimo nanga grâce yo 7 mois nzambe David na sérieuse makasi mais pourquoi kutana na chance mate ke mobali pa l'action officielle vraiment bu famille le mbongo yo yebi officiel nanga te na tango ba officiel tout à l'heure ba no tanga officiel nini tout à l'heure oyebi wapi na tangeta hein na tangeta tango lo ba nga so manquer yo so kinene tangi officiel moko tout à l'heure oyebi wapi parce que ba no bimana grâce mais azaki officiel famille ba yebi nga famille nga pe ba yebi azaki officiel te na tango officiel mususu Hakim Hakim kasi yo tanga ba officiel tenga na ba mibali na ote yo tangisa mibali na ibi wa mote Hakim mobali no liboso après mobali no musona azaki officiel oh ayebani je sais pas moi je suis une femme sérieuse siko olukaka nini na vie na yo olukaka nini poser omona nga na ba délire te o grâce kuna ameli alangwe soki nini bazuye grâce kuna mobala kangie grâce kuna ba tienge mutakala te yo bima apepe ba ex ya mibali no ya ba musicien ba koza combien ba ex ya musicien moi je sors pas avec des musiciens ba ex na yo ya musicien non bima na musicien te na linga musicien te parce que na yebi musicien bien na yebi musicien bien na tambola na musicien na lala na musicien na liaka na musicien je connais qui est musicien ndo salisi mabele vimbi boye excusez ngai na tami toi benda bo po mito yo talaka na otala te ngala on profiter mais ndeni yo loba soki libele yo talaka fais-toi plaisir papa fais-toi plaisir na grâce de ça salisi mabele vimbi boye est-ce que mobali soza mobali azana droit à toucher ou pas ou bien ça pour l'esthétique toucher pourquoi ba nous ba ça mibele le kola ba robot yanga ya naturel
Dernièrement, tout le monde vidéo moi tambola na presque partout il y a des règles au laxi. Est-ce que ça qui importe laxi va des règles na? Pour toi là que n'a problème na copain là. Comme si yozo loka no batu. Na loka. Oui, comme si yozo loka batu. O tiki batu pe aboze la nazo laxi bino. OK ozongi pe o laxi batu règle no nyonso libanda. Grâce au loka ni na vie na. Bon, en fait, nazaki na formation pour mikolo non sa formation. Yo. Mais yo za 27 ans le boza 27 comme tu na TVT batu ba ta belé ba responsable ba belé ba là. Mais donc on a trop ça la formation té. Ça fait plus de 14 ans dans la poto. Non, ça formation, non, ça mise à jour. Voilà, c'est normal, papa. Ezaki ni kasi pour l'acceptation ba règle. Voilà, donc nazaki na pose na formation, ezaku to recte na bano lia na kata voiture na pose na nga na lia chocolat. Chocolat ekiti nga na se nga na oyeba te na sa vidéo tellement nga eloba camera na nga tata Oscar ibsanga. Grâce yo, tu regardes jamais les vidéos yo publier kaka yango so to sa les vidéos na aloba te téléphone atala parce que toi tu publies. Na publier qui vidéo soko moni na ba réseaux sociaux na nga ezate. Voilà. Et quoi wapi glace au banolia? Nazaki na kati ya voiture na pause ya formation na banoli ya glace, j'avais tellement faim, toi na été chocolat na fraise ezaki deux goûts nga na olia na sa vidéo oyebi ka fatigue ya formation na zuma makolo na tie likolo à voiture na sa vidéo na nga l'aise. Moi je savais pas, après quand j'ai vu des appels tout na longole yango après que déjà voilà. Vous avez que sokuta na mobali moto tia par exemple to tia migenye maka to tia par exemple natangi lo mutu musute po yo lo natangi ex na to tene ti migenye ma mobali na yo ba délire yo salaka famille migenye ma eko sepela bazwa mwana na ba mobali yo mwasi na ye. Maintenant question na famille migenye ma se ba moni wile toka na ndako na bango milliardaire a koti na ndako na bango ba sepela to ba sepela te. Parce que mon balanga automatiquement aux ça la bien et automatiquement à mon a wili toka. Miga na poto qui nous vend et pas wili toka na braza. Miga sika poto pas que pas wili toka. Tama ka mozolo ba. En plus yom to bala. Yom to bala yo présenter wili toka ni boso. OK yom to au vend ndako libala. Eh, gaso ko bali pe wili toka ti. Pour nini? Oui. Comme si yo ça kana lo musu na sima na bata mawana na wili toka ngo. Eloko nini? Ngana mo aliboso. Na mo aliboso papa. Au moins, maman Claudia, moi ça bouya choko. Toi, soit si couple na yo. Couple na ça na couple ni. Moi je suis fiancée, j'ai un copain. Yo. Oui. Yasika. Ah papa, ezala sika, ezala kala. Ngana lobi non j'ai un copain. Grâce. Oyebi obani makambo kala, mais comme si na monde e foutu na yelo wote. Eloko oluka. Ngam na lati bo, om te mabe. Ah, comment soit libala yo ba mama olata. Eh, libala, o eleki libala. Odi ko, wape eleki libala. Ayo. Ndo lati bo. Oui. Le bouton eleki libala. Oui. Gaso en susan toto na. OK. Ngam ça. Na kola gutu eleki libala. Eh. Ah ouais? Eh. Ngande na telemi boy na émission no bat ba otala nga ba sentir que fui asimba alar. Apa ko simala kasi respect na il faut papa bima na ndako. Papa za na ndako. Yo. Oui. Papa za makasi. Congolais. Yo yemi mobala Barbara Kanams. Ah. Oye mobana ti ngande bolingi boye baka pourquoi? Bo moni bino hein. Je pense na oye la bino émission spéciale. Kala mingi te non sa bino surprise. Yani. Na biso penza préparer bakisa kiti moko. Bon santé penza un homme responsable, un politicien responsable. Yo. Mobile no. Politicien, ouais politicien mboka ni wa. Oya bala grâce à tena ndako politicien mboka ni. Etalio. Politicien mboka ni wana. Etalio. Gaz bosika osakana bakonza mboka. S'il te plaît. Tika osakana bakonza mboka. Fiston et Banza. Zela Loya Pesa Tocheli Bino. Mesdames et messieurs, on vous présente les copains de Grâce Mbeze. Ta moba nanga. Ana mama na mbongo tanga. Yo kaka mbongo moi si mo maka mbongo. Mbongo no bien lingi dingas. Ta na ye pas non na tie sens mbongo ti. J'adore l'argent. Non beau yango te. J'adore l'argent. Oui ba makambo yo salaka. Un jour bébé na biso Rachel a au monde on internet. Maintenant, era okola. Avantage na ngeza nini. Au moins nanda ko na biso. Nanda ko na biso. Total la YouTube te, total la musique te, total la grâce Mbiza Zarate existe te kuna nanda ko naza Armand. Et puis sur moni Rachel, rien à voir na grâce Mbiza parce que c'est un enfant très. Oui mais Rachel a comment corriger nga. L'homme na Mbiza enlève les bottes tes bottes.
Non, on lève tes chaussures. Non, on ne dit pas les chaussures, on dit les bottes. Donc ça veut dire que nanda qu'on a vu ce qu'on a Rachel on est que au moins na grâce un enfant bien éduqué côté wana penda na mi bete la maboko penda côté wana kitoko. Et puis déjà Rachel déjà année prochaine on ban en côté ka école privée. Et puis nga déjà makamnanga déjà tant Rachel au comme na 5 ans à 12. Ni no 12. Non ouais c'est na bémission na binuta. Oyi mbula komi obanda makambo ya lobo makambo ane na tiki na nga na kongo sambela olobango plusieurs fois oyi bien sambela boyo na miechetran bokena osambela te nga na lobaki na tiki bémission jamais na tika na lobango c'est pour la première fois Rachel a comme qui ça 5 ans ti a comme na 10 ans nga na tiki nanga so kutana garçon moto sabo so kutana mobali moko hein peu lingi makami bale hein te po parce que ndena yamio na yambi célibataire na ola yo quand alliance on est le belanga le hôtel mutala ti oto ebité obala kina butu obala kina moyi otamaka na alliance pe bien na ola nani te sindiazo occupé tika okota sinya wakata ba mama so kutana garçon mo ya journaliste internet alinga bala sans effet au nom de Jésus boni ba mentir ko moko yera ki na papola e ba mbata journaliste comme le bani la paix c'est là c'est là oh basami balé moko comme bani na PO mosu se bani na PO ozana kina ya kapoto mingo ko mige denga nanuko PO popol mo pasula oh mususa za na kino komo na mususa za na kino pole mukende komo ne bandi na aza mwindu boya ka poto mingi boy komo na nkotanga kombo ba journaliste ba ebele ba ya mwindu ba dimanche ba onyo so aleka pe ba dimanche komo ne bandi na pe boye ye pepe ba pe na papola ba mbatenga bi mana journaliste ba misa ko na linga te na fongo pesa bango te na ke pesa mi journaliste yo ngana tangelo ba pe na tangelo ba pe bapemi bale balinganga ina papola bango bapata na ba journaliste so bayebani ya mwindu olobi ya mwindu ti ya tenclair te ba mwindu to ça na popol jamais na carrière nanga na bima na yo pona kaka yo pona pisha zaka na Paris pisha ça va tirer na hotel na plateau no yoka popol mupasula po lobi PO popol mupasula popol alinga yo papa alinganga oui Popo Mpasula. Je peux pas sortir avec Popo, je suis désolé. C'est pas Popo là, c'est énorme mais c'est pas il est pas à mon niveau. Niveau. Azamu internet a piangani. Yo lobi na lingambung. A piangani. C'est pas à mon niveau, je peux pas, je suis désolé. Moi depuis na bana carré Dieu merci na image. Eh journaliste simba muto libe nanga jamais. Donc Popo Mpasula linga yo boya. Nako bimate. D'accord. P lobi su P ya mwindo ya Congo ça qui émission chaque dimanche. Papi Mboma alinga yo yepe na pesa na ngana pesa mbata mais na calma parce que F victime toi moi F victime na mona ra falika mais na katela eka lingala yango na linganga esute jamais je peux pas même si aussi mbakambongo aux journalistes jamais je peux pas yo bima Bercy au moins je préfère que tu comme on est autant combo je préfère que tu écoutes na boye de Bercy na ondima mais pourquoi quand on a vie à Bercy kanga minga na ye na kombo na ye te pourquoi kanga mana ye na kanga mine ti na mbila uketika via muta batu Bercy mwana ulingani na via Bercy fabatika no abibie ezaki makambo akala bosala ki kala aosa ne ba scénario na Bercy a monta théâtre musicien monta théâtre musicien théâtre obima pena comédien ata moko comédien par contre na comédien moko oui comédien parcours na ngai mobimba moko ka asa on a poto ben Afrique en Afrique ya ka oui bien Michel lelo na ose pelani to so la vie na yo to so la biso tranquille makamulelo ya sympathique ezate yoka te to fa no wana ko comédien ayaka poto ou bien fana to va na na ki ayaka mingi poto ba comédien atika wo yobi ayaka kaka ayaka zonga oya buma na watanga bakomo bumili bala ya bato apamba aya kazonga siko boboya na pwani boboya na comédien na pwani boboya na non bozalaka de temps en temps oui on se voit voilà do bozala na binoka de temps en temps oui lelo na so na vino professionnel en tout cas merci ndenge ozotika ngana poser onyoso na poser vraiment ba char ni mibali yo lingo bimana bon
Mais quand on explique sur la taille, la couleur, la façon de voir. Grâce. Les gens, au moins, tu as là-haut. On est grâce hier solo. Solo, c'est comme tu m'as dit. Garçon, simple, caca. Garçon, simple, c'est tout. Ah, le cambongo, c'est bon. Voilà. Un garçon un peu musclé, un peu seulement musclé. Allez, quand même, bon, pas trop miné, parce que je suis moi, je suis un donc, voilà. Mais je suis un peu moi, voilà, moi. Il faut qu'il te soit mon dame. Moi, je suis un peu. Choix, hein? Ma casse, il y a un peu. Non, tu as choix, ma casse, mais tu as choix, un peu. Mais est-ce qu'on a choix, nous sommes au talaka, nous, au côté d'un côté? Sûr, bien sûr, déjà. Nous sommes là, on a parlé, on a un garçon sur la car, on est dans mon yeux, on a une voiture. Oui, garçon, il faut qu'on a ma casse. Oui, mais le problème est que Naza trop timide. Nous sur les cas na hôtel, tu vois. Moi, la vie normale, j'arrive pas à beaucoup parler. Mais ça arrive au moins les garçons mon coboye, na camarade na me dit garçon il te quoi. Des fois puis na yebisi parce que moi je dis souvent je dis ah vous êtes beau. Amina vous aussi vous êtes belle, je dis ah merci. C'est tout. Il faut ce qu'on bon ou bien ceux qui garçons. Moi je m'arrête là parce que je suis une femme, je peux donner des éloges mais j'ai jamais dragué un homme. Non, ça je peux pas le faire. Non. Après ceux qui ont mon idée na sali pas si tu veux peut-être mais yo mondo mitalaka oloba ke oza mamwa si moza fidèle quand ceux qui nazala mobali nazala moto mibali bilete en fait en cas pressante en fait pression quoi gauche droite ngala moto moko kimia ndaku je réfléchis beaucoup dans la moto moko de fois nazala ngapena mobali tita fandi na ninga moko na so ba nere ngala fandi na bloqué na fandi na fandi na même ata non na fandi na so ba nere sili na débloquer mibali bayaka vie et pas na yo bayaka oluka combo bayaka olinga o bamwa mona kana ba live ou bien bayaka oluka succès parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure mibali mosusu au monde aye na profit tanga oya na vraie vie ya Armand yemoko tubela yemoko tubeli la majorité sona na mobali na umela ne kaka yo na beta mbé mosusu beta ba 7 ans 8 ans dans na umela na kaka sona soki pena na mobali na umela kaka o izate o ya te okende jamais okosi parce que na mwana malamu na za mwa mambo na bimala nga mingite net ba week-end azalanga na ndaku moi j'aime pour me faire à manger donc yebisa moto soko zala moi c'est mon bazane kana ndaku donc na ba délire na nga na ba défaut na nga mais ba défaut na nga ka internet so to longoli so ba lobi mundela lobi internet ekufi na tika na nga ka bo so mundela lobi te mobali oyo kutana na moto a proposer que grâce en tout cas nga na cho à l'aise na ba makamunyo sommet yo makamu internet banda lelo mais maman ba na tika ki tanzaki na papa mwana nga abaki na tika avant peksa nkutu na kola ta kutu boita na banola ta ka ba kolon tous les jours nzamba kela kolon ou pantalon pendant 1 an et demi j'ai fait ça na yo kaka ce ko kotalo boye ndengo lati boye na ndimite ke est-ce que lati sous-vêtement eza problème te oza sous-vêtement te eza problème te papa sous-vêtement ça ni mais ya on dépesa libala te na télé en plus autant moi pina nzela oya na télé sans sous-vêtement et ça est le côté na lata sous-vêtement pété yo lata sous-vêtement te non ya ndenge na yo soutien na la tiango pe kala mingite o lati soutien kala mingite awa tango kenda ki Congo mama lo bayini conseil ni mama pesa ki amonde na compter ba mbongo mama bino grâce to ko solo ate sam mais ça atatu omone yoka omone émission le bato ba découvrir yo même ya idée toka amona grâce à kamayele grâce à omone émission mais yo zo tuna ba question non répondre ma question omone genre émission to salo to na le ba francophonie to sisi de ma francophonie to koti siko na so na grâce po bato ngaba yeba yo vuma na vandi vuma na kati na yo na makama mbongo te yango na tuni question tango kenda ki Braza ça fait longtemps mon maman 14 ans oui 14 ans tango moni maman tala a fini sur ça sur internet
na Brazzaville oyebani ta bovandi bi bana mama bo so kabola eloko kolia mama conseil nini abanda opesa apesi ngaka tanga mona ki beau frère na ye OK na beau frère tu me compliques wallahi tenga na tuni ta voyage tikanga na loba tikanga na loba ka ba makamu nanga no oh loba makamu na nzambe na loba donc amoni beau frère abi Tiamaïle nabi OK non Tiamaïle malgré distance Brazza azoya mardi donc voilà non meka babolingo sikande za moi compliqué au moins atindelo vidéo regarde tu as fait ça regarde oza musika ina bozo swana ti désert ka ko swana na ko swana mais bon je tiens les reins oui bi kezaka ba signe moko ya kotula ovani na poto moba nanga azana def zera ede moba na Afrique zera na ede yo moba copain nanga azape nani mobile te copain nanga afana ana villa na Côte d'Ivoire ana ndaku na la défense azana villa na Brazza ana aza français afana na poto afana na yebso ke aza ivoirien Brazza afana na Brazza okomi api aza Brazza Congolais Brazza ivoirien mélange nzambe nema biso to kufia grâce à ce biso beau frère ya nani ya ah kabla bino bambongo ba ivoirien ba frappé Patrick Mutamba ya yo kali solo grâce à ce biso beau frère o biso beau ivoirien liso grâce OK okimi biso comme biso na ba ivoirien ba zéro bitu pasi ba ligi tronsoto pa to la balini tronsoto yo mona no batu yo muto pesa ba garçon ngo posa ya nzoto mais en vrai ngala mutanzoto tena biso ngabeta ba n te oh mutanzoto ta ko ndima tata mamuta kala boy ngala muta pesa eza différent na muta pesa bile na biso ngata mbola soki na jona ngana salo na pesa bilengi na lati mo liputa mo boy lemba muke na kangi mo swengwe awa mo sengle mo boy matel libele telemi na oleka na ngaka na otumbo na sa Saint Pierre na okanga makana na muta pesa bilengi. Mais naza mutu sexité, non, c'est différent. Ah ouais. Non, c'est pas mon délire. Au gagnant ni internet. Oui, toka. Internet depuis banda ki. Na lopango na Brazza. Maman nanga lelo azana condition bien. Je m'habille très bien. Na kumba ba voiture pour internet. Nana wile toka na lobaki déjà nana wile toka na ke Brazza 3 jours dans l'hôtel là. Oh, place fallait aller là ka. Ma famille n'a pas bien. Ça va. Hein? Donc grâce à internet, naza grâce mbizi ba médecin tout ba kanga. Je parle avec des musiciens. Je suis bien. Je me balade avec des musiciens. Je suis là qui y a des musiciens. Donc je suis bien avec des musiciens. Ba respecte kanga, je les respecte. Je suis voilà. Je suis grâce mbizi la sexy une marque. Je suis combo. Nabimi sabana. Ba Gloriolangi. Nabimi ba Glody Diasuka. Nabimi ba grâce temo. Ceux qui n'ont pas internet, ils ont pas grâce à moi. Glo, langue moi now. Na bota eti, abima na libo. Ba grâce temo. Ba Josepha Chako, fille de langue. Moi ça bonga na Lubumbashi Josepha Chako. Ertia yebisinga pomme jo ertia mona ertia benga bi. Ah, grâce. Aboya ko to salaire, na futa jamais Josepha Chako parce que bonga. Moi nanga maintenant. De langue jambe. Glody Diasuka, abonga ti Glody Diasuka. Ya Tracy. Motema Tracy Mbelenga moi nanga maintenant. Voilà mwana ntuka nga benga ke mwana ntuka. Na ke peza ndako na ya minga na honneur. Mama zo biloko to lingi, mwana o lengela mama na ina bota na internet. C'est déjà beaucoup. Donc na mema ebele na internet. Oui bi rêve ba congolais zangani poto tika yo zana ba rendez-vous nozo kende. Yo vandi boy, Karine Mokonza vandi bona kiti. Bile mi balé. Ba congolais balinga bon. Et ko salama. Problème ezate ngana na mukanda nanga na osalelo formation na ye awa na voiture na lati ba Gucci ba Louboutin omoni bracelet o 4500 euros o lobela ba bracelet o nanga te ba bijou nanga te moi si bijou aminene ti yo loba wana te na bike na voiture na sac nanga cap na mukanda je peux me permettre d'aller na ba voyage na ebisoti na okende États-Unis na tiki go na ndako na okende États-Unis. En septembre, on a de Londres, on a le roi de la forêt, on a le 26. On a le roi de la forêt. Yo comme mutala mukanda. Yo ça va comment yo komaka. Le 26 on a Londres na wera. Comment
Mauvais souvenir nous avons dit internet. Mauvais souvenir nous avons dit. Nazana mauvais souvenir. Nazana ba souvenir bien, je connais. Nayebi ba migeni ma pour na ba internet. Migeni ma o akoma comme un frère. Et, comme un frère pour moi, je le connais pour internet. J'ai une famille, une deuxième famille na internet, donc pour moi internet n'a gagné mingi pour nanga relation. Oui, biko bimana mibale ba pe belé pe kan internet. Ah papa, ozongi si le maka migeni na bimana ite. Bobima. Bobima. Migeni po o tangela nga bimba po na za pe bien na migeni. Mige peut to sara mingi na sara mingi na mige tina braza ba otuna ngai. J'ai vu ton émission avec Mige, toi avec Mige là tu passes seulement chez Mige. Ba jeunesse musu ba benga nga. Net makambo combien de bâtiments ba benga nga mais ta ba mona na leki grâce yo le déjà ba zoela nga déjà au moins ba komi yo le kaka kuna kaka. Ye ba lobatie na liste te. Te Mige na kata liste ba ya ba journaliste bimana ba ngote. Bachete. C'est que n'a pas moi la mala moi. Yo. Yo so muto avant na tamula ya obix ya mbala ba. Donc miga big sanga. Te miga engagement comme bébé. Ba ka bébé. Voilà. Grâce merci na passage na yo, merci na ndenge. Oui, vraiment lelo, au moins lelo to so ko mutema. Le mato solo ndenge hotel marawana te o ke bozongi bwete. Le to solo makimia bat ba yebisiko yo. Nino yo lingaka makamo lingaka o lebi ke bientôt beau frère azoya mardi to c'est la beau frère vol mardi comme mercredi na tongo faut ya zo aka business class beau frère azo aka business class ya kama malamu na Paris te azaka na défense azana Paris oh aya ne azana défense o monta baba no tumba ba voiture ba tumba epe voiture na ye bon mon na vidéo moko ko ga sala ki bona bombi makamsusu mbalo mabova na ina souhaiter bonne chance. La suite bonne chance. Bon, c'est ça la grâce. C'est peut-être dans le caillou. Bof, zana grâce moi malamu. Moi malamu mais. Ah mais la raté. Là ta caleçon sur le bima. Là ta caleçon. Et ça va bien. Et sur un bateau va ta mon antenne faut là ta caleçon. Alors grâce to comme la mission na suka. Ni no ko lo bateau retenir ni na émission lelo. Bon programme dans la PC le 26 si tout va bien au coma makamba ogo misisa wazi ko na koma nyo so seden oya kala massacre je ne pas beta stade nani wazi ko abeta stade marti les 12 ouais félicitations hein pour nae félicitations félicitations Oisé quoi, Félix Oisé quoi, monstre, l'amour, félicitations. Donc, si tout va bien, le 26, Nazo Kende, na le roi de la forêt à Londres. Et puis, en septembre, le sous-sous, Nazo qui déjà bon bateau, na contrat, na Londres, non, que ça la émission, na Londres. Le 26, hein, bah na Londres, nous avons na Londres pour nanga moko. Oh, non, Kende pour na le roi de la forêt. Les hommes ça là. Donc, j'aurais pas peut-être le temps d'en bateau mingi. Peut-être parce que le roi de la forêt, ceux qui n'ont pas prise, ceux qui ont lié à fond à la donc le roi de la forêt a trop. Donc voilà, on a papa. Donc le 26 par contre, le 26 septembre, nous avons pour nanga moko, nous avons musala nanga cop nanga. Donc au alingi a contacté ngana ba kilomètre mama futa na Londres, ba kilo est belé na Londres. Donc net awa to sali ba na sali ba promotion à mafuta nanga. Moins 50, tous en a été. Donc, au moins, il y a une émission. On a papier. On a pour doter, on a fond de teinte. Mais autre côté, non, autre côté, parce que j'ai autour ça l'émission spéciale parce que tout le monde a moi si teinture ma baby, ma bouton, ma tête. C'est un gars qui n'a pas ma baby ou bien elongi bien te, nangana cha fond de teinte, nangana une émission tu vois. Pour passer à mes colo yo, pour ça la émission be vidéo. Il faut avoir une heure de temps. Yo, Miguel Binanga grâce matin na plateau. Est-ce que nga la kena douche na bino? Non. Na ke ucha fond de te na salon na bido non. Na matimba la mode. Est-ce que yo mon côté na simbi fond de te? Na salle émission sans fond de te. Ça veut dire que bilo konanga ya Rachel beauté cosmétique eza bien. Bouton te nduta te ba cerne te bien. Donc na salle ba promotion nanga moins 50%.
Soko lingi na ebandi déjà lelo na émission amig émission na yo donc ebandi lelo ba 5 moins 50%. Olingo zana teinture net yangai. Eza ba tapembe ya mwindu. Felena memelo savon. Pour net mig na pesa ki mig nyema na pesa ki savon. Bana mibal non conseil ka savon na lingité oui savon kaka. Non memelo savon. Merci. Savon eza bien et longo la penza ba salité bien. Merci. Donc to kitisi gamme au bengi numéro nanga 06 58 24 52 38 06 58 24 52 38 00 336 58 24 52 38 au bengi numéro nanga au commandé ma futa no tout de suite batindelo to sali to bakisi isusu moi vitesse nazaki moi l'homme to bakisi vitesse au monde maboko nanga propre hein kitoko tala teinture ofungola mingi te oa soutien te naka soutien te oh nalati soutien kosi tala teinture dana pembe mutu na nzoto teinture moko donc voilà donc bato ba commander ba profiter parce qu'ils a soldat des semaines kaka d'accord voilà merci merci ndenge oleke pana biso en tout cas to kobo sanate to soutenir mafuta nayo etekama etekama trop to oleksa pibwana etekama tellement trop to pesi grand merci na Blaise Mafuta Bill Gates Blaise Mafuta merci na yo pona nini te na ya Willy Sionga ya Mama Lydia Bangala na école na biso le bambino Célie Brice Coco Maderan na kati ya Berlin na kati ya Allemagne merci na yo kuna ya zolata kolata Célie Brice Coco Maderan merci na yo en tout cas Dadi Mabibi Mokonza Mombele grand merci na yo Venangai Pablo Apela merci place Bozali Salon Damakesha na Villeneuve Saint-Georges pona nini te to pesa mbote na manager Francis Yembe Roi manager na biso lisusu na kombo ya Patrick Mutamba merci botali biso presque partout na monde entier opesa mbote nga na silisi na ngai grâce soko ko pesa mbote poto sukisa lelo mbote na PDG Wile Toka mon patron et puis mbote na PDG Wile Toka mon patron mbote na maman Claudia Sassou motema yaye moko mokonzi boss veut dire na PC mbote moi so aboya choko moi so aza naturel milliardaire mais naturel a compliqué à éviter donc mbote nanga lisusu na ya joli mayala masango à foire bon rétablissement ya Mimi Ciel mbote nanga lisusu na batu nyonso to balinga ngai et puis je dis encore le courage à Héritier Watanabe Guga Motona Tembe et puis mbote nangai na patience mokendi de longs gens moi c'est Pembe Marthe Posso la reine de Leusin Christelle Diafouka copine nanga bomwana ya école Christelle Diafouka je t'aime beaucoup ma copine et puis dédicace à ma fille que j'aime beaucoup ma fille de tout le temps ma fille de souffrance et de bonheur Rachel bébé star. Et puis, ah mon chéri, bébé, je te passe un message. Je suis fatiguée. Ça, c'est émission de David Mombele. Pour moi, chaud. Mais tu sais que moi, je suis douce, je suis respectueuse, je suis amoureuse, je suis tendre. Donc, bébé, ce qui concerne Internet, c'est Internet. Toi, tu dois me juger quand on a à la maison ma vie de maman, ma vie de couple. Donc, fais un peu la différence, la vie d'Internet, la vie d'artiste, la vie de Grace Mbizi la sexy et la vie de Armande. Là, ta copine, c'est Armande. Armande, c'est une fille très sérieuse, calme, qui ne trompe jamais. Donc, voilà. Blaise Oyebi ki singa mawa ok olinga ape ya il y a R, H. Ozo bondela bolingo boy. H, tika internet. Ibale kokufa yo ozo lela ki asa différence. Akokima. Grand merci na Pasteur Francis Lola. Merci na yo. En tout cas, ngana sepeli parce que malobe ko pas beau frère. Ayoki amunyo za mwasi ngana on peut ce courage. Chamael, les mamans le bain à Braza, Sozongi en tout cas Chamael. Ah, Jésus pour sa grâce. Au monde après, tout 10 ans. 5 quand même. Tout c'est qu'à 5 ans, grâce aux Assouboïté. On comprend, non? 5 ans, on a qu'à boy. 5 ans, 10 ans aux Assouboïté. Donc voilà, moi aussi, à Bongi na Mobulu, concernant ça. Bonga na Mobulu. Bongo tout le sang na émission, na Mobulu. Ah, tout le
Oh, non, rectifier. Ngana mobulu. Ngana mobulu. Te, mobulu ngana lo baiza internet. Na sala ki vidéo na zonga ki. Alors, merci. C'est Grâce Mbiz dans la sexy azala na biso na kati ya plateau. Topesi bino grand merci. Grand merci l'équipe technique nyonso. Tokutani mbala sima.